batata bamama bandeko toye lisusu na système ya lisu likolo ya lisu mpona kotalisa bino mayeye koleka na kati ya Afrique du Sud, congolais congolaise vanda na ndaku batela bana na ndaku awa na Pretoria eza ya kobeba eloko moko ekamusi biso eza keno voire même police sud-africaine baza corrompi bazosala eloko moko te. Alors tosengi na bino bovanda vraiment na ndaku bobomba bana na bino na bandaku jusqu'à nouvel ordre, parce que jusqu'à présent eza ya kobeba bino moko bozomona déjà population baza toujours likolo population baza toujours likolo eloko ya malonga eza te. Donc ba sud-africain batomboki basepeli su te na ba foreigner ou bien ba étranger o baza na kati ya mboka na bango. Yango tosengi bino bandeko na biso avant de déplacer esengeli nanu ozala vraiment bien assuré na sortie na yo kokota na mutuka bikota kotate po tereza ya kobeba. Donc jusqu'à présent ba magasin za okanga ba magasin ba pakistanais ba congolais ba nigérien ba ivoirien. Donc tosengi na bino vraiment bomi batela po tango za mabe makasi. Il paraît même bakonzi ya mboka o baza vraiment corrompu. Donc kosala moto makasi te bo mona ndenge bazotumba bandeko bozomona ndenge bazikisa batu eza ba aventure te, même na misu ya police ya mboka oyo bazosala elo moko te. Donc azala matoyi ya koyoka ayoka soki oyoki message oyo kobomba pona yo moko te passe pe bandeko mususu o baza kidiba zala toujours na moi unité na téléphone bengaka toujours bandeko ye ba évolution de temps à autre moi data et ça la bien. Donc c'est ça tokitaki juste pour la kozela bino ba information eza musala na biso de to site opona. Donc boza toujours branché na chaîne na biso ya YouTube. Merci.